Ma mission TV, le miroir du monde. Encore tombé victime que Léo Martin Fayulu va atteindre, mais il va atteindre au salut prison qui est prison. Parce qu'on a empêché l'État salam salam. Biso nous sommes tous soumis à la constitution en Mboka. On a empêché l'État à salam salam. Bon, ce qui ozolo ba makambo moko eza nzela te, justice ako sala musala na ye zape mabete. So justice asali musala na ye e koma mabe na ndenge. Parce que yo oké ko bima avocat du diable. Mais il est très nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la personne du président de la République, chef de l'État. C'est normal. Il faut appréhender. Tu comprends? Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que Martin Fayulu comme la justice? C'est très nécessaire. Une personne telle que le monsieur Ngoyi, en tant qu'un avocat, ce qu'il a fait, il a induit Martin Fayulu dans une erreur grave. Parce que tant ba bengi au Congolais na buzoba oyo ebimi na kati ya mboka oyo ko bimisa mutu na yote. Lobi ndeko na biso Mike Mukeba ya uto bimisa ba vérité o biso peuple congolais to yebaki te. Ngai en tant que peuple congolais tana yoki biso ba buzoba na e matisi ngai lisusu mafuta esali nga biete na kati ya mboka oyo. Donc yango tozo senga na ndeko na biso azala kimia akende nanu akende ko répondre. Alors, un seul tour, c'est favoriser le mal, le pays ne va pas avancer. Il faut deux tours. Donc, un tour, c'est vraiment du diable. Voilà pourquoi je n'avance pas. Mais c'est un bon rebelle, papa. Non, écoutez, sous notre cieux, il y a, dans la vraie démocratie, il y a deux tours. Et nous sommes un pays à démocratie où il y a des jeunes. Il faut tout ça, deux tours pour nous permettre que toutes les provinces et les différentes parties, et la différentes tendances politiques, ils ont représenté, puis monter dans la contestation. Il n'a bêté pas ça. Il a lingota akomba Congo ikasanjite. Tangata komo mususu. Wana ndo pasa za wana ba Kongo nyoso ba ubuma ye ata na kingo na ndoto. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, ngawabino gloire bosobe souverain primaire bazobenga mikolo tozana ba papa awa ndeto sololaka makambu tangu esengelaka to bandina sujet moko ya mukuse. Bonjour papa. Bonjour ndeko. Tata tomoni Martin Fayulu batindi invitation pour naïe bato naïe batomboki bino vous trouvez normal l'invitation? Est-ce que c'était vraiment nécessaire que nous ba interpeller comment on a la justice? Bon, ce qui ozolo ba makambo moko eza nzela te, justice ako sala musala na ye zape mabete. So justice asali musala na ye e koma mabe na ndenge. Parce que yo oké ko bima avocat du diable. Na eloko peuple congolais inaki. Ngai pona nga na lobaki bien nde tokendeki na élection ata Martin Fayulu abimaka président oui alingaki azala papa na ngai na lobaki nazana posande na mona nanu mutu ya Kabila elonga na pouvoir mais ndenge Martin Fayulu ata yabimaka président de la République na ngana ndima epe na beti mabo na lobi nazwi président ya mboka biso to uti kuna mezana bato mususu papa ezana bato mususu oyo pe batondi kuna batombuki balobi que non bazozela moto akoya kotika papier wana liboso afaden. Nga nazo tunda boy na ko répondre na question na yo na façon oyo nazo ko yebisa yo constitution mubimba ya mboka oyo tozoko loba o patati patata oyo ya fiolien oyo ya saliboy est-ce que ezako constitué kaka na un seul article oyo ya que président de la République a violé les andingo anate? Il y en a d'autres articles qui font que et laver ce qui peut-être encore plus ezala ye Fayulu ezala ye papa Ngoyiwana il est instruit à tangi classe mais moko na moni classe na ye ezali lokola ezana na tina te. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que non baba comme na la justice papa? C'est vraiment nécessaire. Mais il est très nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la personne du président de la République, chef de l'État. C'est normal. Il faut appréhender. Tu comprends? En tout cas. Bonjour papa. Bonjour. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que Martin Fayulu comme la justice? C'est très nécessaire. Une personne telle que le monsieur Ngoyi, en tant qu'un avocat, ce qu'il a fait, il a induit Martin Fayulu dans une erreur grave.
Comment se fait-il, toi qui cherches à devenir un président de la République, dans votre langue, il y a toujours les problèmes c'est un tribalisme. C'est un qui est tribal. Pour moi, telle personne, je ne pourrais pas l'accepter. Même chez eux, vous verrez même ses propres frères lui dira que vous êtes mauvais. Et pourquoi faire de telles choses? Si au moins il était président de la République et qu'on fasse ce qu'il était en train de faire, il pourrait être content. Ça c'est très mauvais. Il faut qu'il ait quand même, c'est lui, parce que Balobakana Lingala, oui, Akobala, maman a commis papa. Oui, maman a commis tata. Bazali kozanga koyeba ezali wa ya ndambo soki baza bato mayele bakosala eloko wanengwana te. Bon ndeko ngai pona ngai nazomona na kati ya mboka oyo tozali na baini ya Congo na bato babengami ba Congolais parce que tant babengi o Congolais na buzoba oyo ebimi na kati ya mboka oyo kobimisa mutu na yo te. Lobi ndeko na biso Mike Mukeba ya utobimisa ba vérité o biso peuple congolais toyebaki te. Ngai en tant que peuple congolais tana yoki lisu babuzoba na e matisi ngai lisu mafuta esalinga biete na kati ya mboka oyo. Donc yango tozosenga na ndeko na biso azala kimia akende nanu akende ko répondre. Ce qui peut mira pembe ko yambaye e yambaye problème ezate. Misa mobulu na mboka te ya bazamuke. Bazamuke iye ni sekutu bazaki ebele mais bakokaki ko bimisa mobulu. Awa eza question ko popola mutu te awa eza question ko analyser. Tozo analyser likambo. Ndenge ezali. Eza bongo papa journaliste. Même batu oyo balobaki ke ndeko nanga soko ko ya boy folding tuka. Soko ko landa ngai tozana bandeko awawa ndenge bozomona c'est un peu ça. Tozo landa. En tout cas, c'est ça. Bonjour papa. On a présenté. En tout cas, c'est vraiment ça. Bonjour papa. Situation oyo les cas concernant Martin Fayulu ndenge ba invité na yo c'est logique, la justice est indépendante. Ceux qui sont invités à la justice, qui ne répondent à ma propre ce que c'est le problème, justice c'est le problème, justice c'est la vérité à propos de notre c'est ce qui me concerne, c'est ça. Concernant suffrage universel, ndenge ba tu kasangina banani bazo senga que non makambo mboka ba article wana ba changer pour d'autres comme voter na suffrage universel bino peuple congolais pour le biso bazong sa constitution à deux tours, vote est à deux tours. Basalaki ba changer qui constitution à l'issue à peuple congolais. C'était à l'époque le premier ministre Manan Mouzito qui était le premier ministre, il a facilité que tout le monde a deux tours qui est à un tour. Mais babi deux tours et oli mbongo belé papa, deux tours et oli mbongo belé, mboka ezana na économie muké, deux tours et oli mbongo belé alors il faut réduire coût, mieux que tout la biso zangi mbongo te, tozana batu mboka ezana mbongo ya okene na deux tours, tozangi bidete. Ba détournement bazo détourner. Que banin, hein? Les biso peuple congolais tozali pour les deux tours. Parce que attends élire président en fonction actuellement, il n'a pas accompli les 50%. Azalan de 50%. Biso tolingi que token na deux tours, président ko diriger biso va me abima le 50%, 52% que azala en dessous ya moyenne. Biso toza opté pour les deux tours. Moi personnellement, nazo opté pour deux tours, il y a élection. Papa yozo mona te que no deux tours wana ezo lia mbongo ebele na 2006 oyebi ndenge kutaki ezubiso mbongo ebele alors bandeko basengi bandeko wana FC basengi que non mieux faut to garder kaka nini wana est-ce que ça mabe. Mon ami, je te dis, c'est Congo ingéré par les sorciers de FCC. Les deux tours, les un tour, c'est pour favoriser les sorciers. Nous sommes un pays à dimension continentale. Tozali pays moko démocratie est encore jeune. Pour que celui qui va sortir, pour la gérer Mboka, il faut bimana différentes composantes. C'est-à-dire qu'on avait toutes les 26 provinces. Alors, un seul tour, c'est favoriser les mal, les pays ne vont pas avancer. Il faut deux tours. Donc, un tour, c'est vraiment du diable. Voilà pourquoi je n'avance pas. Mais c'est un bon rebelle, papa. Non, écoutez, sous notre cieux, il y a, dans la vraie démocratie, il y a deux tours. Et nous sommes un pays à démocratie où il y a des jeunes. Il faut ça deux tours pour permettre que toutes les provinces et les différentes parties, elles ont la différentes tendances politiques, elles ont représenté. Puis, moi, dans la contestation. C'est pour ceux qui ont la majorité. Toi et moi connaissons très bien que cette majorité mécanique, elle est fabriquée. Est-ce que derrière l'FCC, il y a une population? Non.
c'est une majorité mécanique et nous sommes contre cette majorité-là. Et bien au contraire, nous pouvons souhaiter que cette assemblée soit dissoute. Dossier wana papa so poussana. Dossier wana ndenge ya à part wana. Martin Fayulu ye wana na uti na Faden House. Bato bazakuna na Faden House ebele. Bavandi wana balobi bazo zela ba mona moto nani akokota kotika invitation pour na ye. À l'état reste l'état. Bokoki ko empêcher l'état sala musala na yeti. Parce que ce qui l'état lobi a ça la répression, ba ko joyer. L'état zali l'état. Yo peuple okoki ko kenande dehors parce que okoko tomber victime. Okoko tomber victime que Léo Martin Fayulu batendre to meyo batendre au sali prison que yi prison parce que on y empêcher l'état sala musala na ye. Biso nyo sotu tozali soumis na constitution ya mboka. Okoki ko empêcher l'état à sala musala na yete. Okoki empêcher l'état sala musala na yete. Papa, détour résolu à Batumbongo, détour ça est belé, besoin de Mbongo belé pour na détour. Bande quoi ya FC so ba moni que non, ils a bien été pour na makambo wana. Est-ce qu'il faut tout comme ça là problème? RDC c'est un pays riche. Ezangi Mbongo te. Webi que na ebisayo conseiller ya France, ya ambassade ya France. A ebisanga que biso to l'équipe France na Mbongo. Sérieux? Oui bien go. Biso to na détour ko sala biso le côté. D'abord fraude minière. Ezoko bibebi sa par an 100 milliards de dollars. Congo azako perdre. Ezoko le la ba poche ya Ezoko le la ba poche ya ba kulula cravate. Hein? C'est le maître Constant Moutanda, Moutasal conférence de presse, que nous avons Constant Moutanda, les 100 milliards qu'il a parlé à la conférence de presse à Sali, dans l'entreprise minière. Par an, RDC a perdu 100 milliards. Il vient de le connaître. Maître Constant Moutamba a eu la conférence de presse sur l'entreprise minière dans Lubumbashi. RDC a perdu 100 milliards par an. Le budget est 4 milliards. Et bon, on a Olandi maloba ndenge frère auti ko confirmer maloba langa pour la koloba ke sok tozo loba wa toloba bosolo et koloba ya nyamu nyamuté ya wona zo loba détour eza malamu mais batu ya oyebi batu ya FCC soki basala ka tour moko ezala ki na go politique bayebaki deko ndenge nanga ndeko alati chapeau oyebi ke na détour wana soki bango basala ka un tour. C'était pour empêcher Etienne Tshisekedi Abima avec brio. Papa Nangai. Ouais. Aussi to leka makambuana, to so lana no likambo, so to si comme ça na ko yebisa papa. Ma mission télévision, YouTube et puis Africa na nini. Papa, détour. Yo moko yebi ndenge liaki biso ba mbongo la période ya Jean-Pierre Bemba nani. Hormis c'est soki na kolia ba mbongo te bitumbe bima bato bakufa. Est-ce que tu comprends que la na un tour, il faut que les sous na deux tours. Bon, maman, on a FCC ninga maman, est-ce qu'il y a problème? Te maman deux tours, eza lisuti. Ezate atana kindoki. Eza na ngote. Ata FCC ndinga asala ba application na nyonso ekosimba te to o. Ata ndinga komo oyiba ba opposant na lamuka. Ba favoriser bango ekosimba te. Ekomika un tour. Deux tours ya nini? Deux tours eza loko tozonga lisusi sima. Hein? Et ça le tozo ngasima. To ke kana tu mo wa uza makasi nda okai. Non. Non, FCC a le bibo. Na landi bango na tongo. Bango balingi que président de la République azale élu indirectement. Kayango c'est suffrage universel na parlement indirect na parlement. Bango balingi. Wana ezali kama un tour. Ya mulili na betier place aza. Bino olingo tanga komba Kongo ikasa njite. Tanga ta komo mususu. Wana ndo pasa za wana ba Kongo nyos ba ubuma ye ata na kingo na ndoto akufa ata na mbeto. Ye ngoikasa nja kumba moto. Ngoikasa. Agozo parking ya moto ucha utika pauvre na vie na ye. Ndeka bo voter au lieu to msaka mbongo bele ba banda pe voter président na parlement. Ah papa. Na parlement wapi? Ata na kingi wana mboge kopela moto. Va voter le président na Paris du peuple, na parlement, nendeni. Ils ont fait waza kindoki. Wana mbo pela moto kana baza na kati wana. Ebi soto banga raté. To bloquer bango kana kati bo bima siko total. Ata distraction. Double bolinga bino mo population ne bo voter. Oui, biso mo to voter. Ndenge za kati.
papa lilobano ozala nini na ba nga problème na ngai ezalaki ya papa Fayulu nga na lobi boye papa na biso wana tosengaki ke toza na candidat unique na opposition biso nyonso tokende tovote ye bato nyonso basanganaki tovote président moko mpona tokweyisa FCC problème na biso alaki tokweyisa FCC alors Fayulu azwa bokonzi. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre que Fayulu, maintenant, a qu'à plaider pour à quoi il s'appelle Félix FCC, c'est-à-dire Tambo Mamandenge construit le lobby Tambo Azobokons. Azong FCC n'a pouvoir. Ça, c'est une trahison, il y a peuple. Est-ce que Azang a droit au bâti? Non, les droits à Zanango. C'est un Congolais qui a droit à l'Oba. Mais va trahir le peuple. Maintenant, tant que papa Tshisekedi le père à l'Oba, il faut qu'il y ait un Naboya Nae Awawa. Ce n'est pas quand Kabila n'a remplacé. Écoutez, papa était un Tshisekedi. Toponaki na ndenge que ndenge tosalaki topona candidat mon côté. C'est différent na papa Tshisekedi na yaye. Papa Tshisekedi élection est salami, balobi ka échoué, aye koloba ndenge wana. Mais oyo maintenant oyo Fayulu azoloba azo ki FCC na pouvoir wanda wana de toboyi aluka moyen mususu amata na kiti ya bokonzi. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Merci papa. Est-ce que tu vas pousser na? Papa Toyoki ozotalisa ba ndeko bikambo moko wana remarque mes amis. Ma remarque c'est que mon frère il vient de dire maintenant que en lobby Fati na 2028 quand nous expliquons ngabi atika biloko wana waza biloko kala pe président république tango azoloba la ala pa indeke ya ba nyoso ya ba congolais nyoso ataka pa IDPS te pa bike no IDPS ngabi non aza président ba parti nyoso pe après 5 ans ya longa muso a remplacer tous na tante rozela suki non 10 ans 20 ans toliki so remplacer sous-souté au moins tant papa mo le ba bike non toza na démocratie mo za très jeune. Démocratie, il faut tout manifester pour la démocratie. Après 5 ans, c'est pas dit que nous avons 10 à 15 ans, non, nous avons ça ma société. Les choses passées, c'est les cas qui ont un sika, tout ça, madame, il faut que nous ayons malam. Il y a un qui a le bélo, il y a un problème de la bino des années. Bino bolingi kaka qui est noti chez Zéroya. J'ai déjà un année. Na lobi boye. Pour la fatigue béton. Donc, tu évites mon colatique à pouvoir. Et tu as 2023, élection 2000. Tu évites l'élection Kozala, mais la minute, il faut faire la transition. Oui. Na sepe na ngopo paseke ngai na ko voter te eza ba sa élection na ko voter mutu te atika la kaka beton moni place FCC a perdre da pédale na minute bango tu ba nager eza souté ba perdre déjà na minute fatika ka yenda azali bango ka sange batika biloko ana batika biso monde to voter to che ye moko azala na batika biloko ana ba diriger mboka pendant 18 ans. Basali eloko grave te eloko ezate chômage kulune ezomata parce que na minute muninga c'est pas même 5 ans boko mdao nager boko tuna ngulu bozela bobanga te tozana binoa. Eh bien, je crois que non, c'est par ici que nous mettons fin à la discussion na biso na peuple ndenge tozala kiawa numéro yango wana koma benga et kozala malamu tokutani à la prochaine. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.